Factory Studio. Bonjour papa journaliste. Comme on a papa Henri Léon, Bokongo Ikota, Nazali Kambisi à longue date, donc on a oumé la Mingao. Et ça phénomène difficile à expliquer. Et ça la loi de l'offre et de la demande. On se limite là. Donc changer mon côté à Zanambongo pour aller au Matabambongo, à Zate. Donc bango mongo baza bambongo na mongo bayaka na bango. Mais tokotanga mutute, tokoyi pipe mutute, mais il y a phénomène mongo difficile à expliquer. Te na uko yipso tate mais bango mongo bayebi. Ada yo journaliste. Po bino ba journaliste bozala mbele mino mibale. Hein, bozala mbele mino mibale, bozala ka caché, boyeba ka ba information, mais boya ko sala ba trap moko nigo po bozwa bato. Mais yeba ke changer mon côté azana droit ya komatsa mbongo. Baya ezamboka na bango, ese kuna zamboka na bango ba kendande ko ndenge muzo to akenda ka voyage. So linga zonga na mboka na ya zonga na mboka na ye azali. Aya ko sala ba activité de ndenge nzamba ndenge alingi. Tranquillité zali ba ko sa bango te to za bien. Na château rouge na minute to ya dollar ezala. Awa. Bon. C'est difficile. Ah, ils ont la 100. Ah. Héros combien? Héros 110. Albert. Ouais. Albert. Merci beaucoup. Il faut y aller. Je suis libre de tout engagement. Comment on a Bruno Chimanga, cambis financier, place du Côte d'Azambe. Ada cambis na place où il coûte en Gaïa. Magambo mbongo awa biso informateur ya mbongo soki monnaie ya franc congolais eleki ebele masse nango eleki demande eleki ebele yango nde bomonaka augmentation ya prix soki banque aza na badollar na ye donc ba opérateur économique oyo baza besoin na devise basengi banque mbongo banque abimisi mbongo apesi bango bomonaka to eza stable dans ce moment banque abimisi devise te. Exemple, samedi passé, vous montrez que vous avez prix parce que la banque a acheté $. Vous comprenez? Directement, vous avez baissé la devise. Bonjour, comme on a $10, 10 000 à Pamba. 10 000, 11 000 quelques. Vous comprenez? Ce qui la banque a une stratégie à couper sa monnaie internationale, tout ça, on a besoin de l'économie. Augmentation ya babillet ezali augmenté. To vandi awa na bateau moko ya 920 comme ça depuis longtemps. Une augmentation ka sikoyo parce que opérateur économique siko a demandé banque devise. Banque aza na ngote biso bakambisa libanda to na capacité ya ko nourrir bango na devise wana te. Non. Moni Château Rouge a complice na gouvernement. Bato basubagabongo baza ba ignorant. Vous comprenez? Tous ça ba commerçant. Moni muto ateka ba tomate na pilipili na ye. Alinga cha moi 10 francs na likolo. Vous comprenez? Pour gagner. Biso yebsanga tous ça na ba simple cambiste. Tous ça ba commerçant. Institution est la banque centrale. Banque centrale n'est pas na biso maman na biso. Yé muto a protéger les devises francs congolais. Yé ce quoi azali kolo biso ko 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 na été. Vous comprenez? Banque tant hier on a azali incapable. Hein? Ya ko zo ba azana devise tant bato na bazo courir pas na biso. Ce que biso pe to linga ce que comment banque pesa banque banque pesa banque ba dans les besoins. Ni augmentation ya ba planche ya ba billet. Vous comprenez? Banque aloba ke ba billet ya ba 20 000 10 000.
5 000 ezali opérationnel na banque pour na versement le banque yemo ka zuba bien 20 000 10 000 beaucoup monde ezotambola na wenzas beaucoup monde ezotambola partout mais sikoyo ba blanche wana ba monnaie ya 20 000 francs tant ezo ma libanda eza ba monnaie moko ya opérationnel sur le banquier mais comme kotambola na population il y a augmentation ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Vous comprenez? Si vous avez peut-être tout ça qui est mingi na ba maman ba tera ba biloko o ba kambi so ba tsaka ba mbongo biso za ni rien ya komatsa ba mbongo. Atu bandi ko na biso ba na poto na biso ba mbote ba yeba ke biso awa augmentation ya mbongo toujours souffrir. Bana ba foot classe bien té biso biloko ya augmentation to kolia bien té vous comprenez? Biso peut toujours linga ke gouvernement esa l'effort que mon est stable pour que bien sûr vivre bien. Vous comprenez? Parce que place tout que ndana soko katsinga mona sefa okomona iloko na bango lipa banda ça soit bandé zaka 200 francs. Vous comprenez car bongo biso pesiko monnaie vendre stable vie que ça normal. Vous comprenez? To benga benga bango pe kutu na poto anati. Mutu na mutu siko yonde aux journalistes boy ou débrouiller gauche droite ata na zana Canada ko benga yote parce que vous êtes capable de sortir tout. Vous comprenez? Il y a un autre chose bango basa l'effort. Gouvernement na biso sengi ba congé na biso surtout basa l'effort que mboka evande stable. Mboka siko za stable social donc kotanga classe makamutu za normal vie pe ko normal. Nga komona papi bofulu nazali kambisa na place Igo Tanzambi ya le château binobe bata poto ope bazali ya kala o bokenda kala boyebi eloko ezokamusa biso ndenge mbongo esala spéculation mbongo ezomata makasi eloko ezokamusa biso yango wana. Non biso tokozala complice na banque centrale te puisque banque centrale nde azali sommet ya makambo etali échange sommet ya ba ya to nyonso ibima puisque to na biso fa to marché to sera to à partir de banque centrale puisque dernièrement mbongo esalaki on dit eshitaki mais to lamuki après lundi to mona banque centrale a bani na 116. Déjà banque centrale de la bandi siko biso na libanda to za 110 dès que commission pour na mutu ya mutu ateka dollar na ye o azala ngo na maboko et komi keba donc to komi avant mutu apesa to donc to komi pesa ma o mutu ye moko azana dollar na ye avant pesa to po azobanga à partir de banque centrale puisque banque centrale net lelo tozo marché à to à 120 côté ka to à 121 donc bon za likolo to ndenge za boye donc na kinya pe tozalia wana kinya toza pe na kinya wa donc toza kolela na partir ba madame na biso na wenze biloko ko mata sima ko mata damas ko mapasi mbongo komi do komi keba non to chance ya te batune baso banga oteka mbongo puisque ko oteka mbongo siko na 120 lobo mona komi 123 mo teke to sali perte to le lopina to normaliser na château rouge to normaliser à 119 kozwa 120 koteka to ngwana merci bana potombote tozana ba Allemagne, Suisse, Belgique, Hollande, mbota to biso pe tozana le château to bundakaka. Tozaka sima ya gouvernement ni muto pesa biso makamutu wana. Et puis l'autre tokosenga des francs congolais belé na marché. Tant francs congolais belé na marché, on mbongo fo mutu nyoso comme le dollar. Tant mutu nyoso le dollar on fo mbongo pesa la pe likolo. C'est pour cela les abongo. Banque ya kosanza mbongo boye mais batu aluki moye ba somba dollar. Dollar herme comme le kama franc et comme on tire les belé na marché mais Tozoko e barate base na mutu na makolo tozo bangote. Merci à toi. Nazali mama Kambiste, mama Manga Aziza, Gertrude. Ba benga mingi na le château mama Aziza. Naza Kambiste ça fait 33 ans. Nende naza na musalo wa Kambiste do na ye mobange kaka na musalo. Na bananga on a 27 ans, lelo na 61 ans. Do na kolika na musalo. Maman toyeba le pourquoi nini lelo to ezali kolo. En tout cas bana nanga boza bana. Ndenge le musule na bandi musalo bobota mina nte. Pona nga eza mawa mingi parce que mboko yo avoir dans ta kuna avoir ce où nous étions na pas to komi eza mawa mingi mboka mobimba tozana nyoso nzamba pesa biso o esengeli et soutenir pouvoir économique na biso mais rien ne va
mbongo emata te ndenge nini toza na production te toza na eloko moko te tout ce que oyo ezaka kokotisa biso devise na mboka tobénéficiaka nango lisusu te ekomi kobénéficie na bato mosusu po dans l'époque biso tobandi échange toza kovanda boye te échange biso bakambisi ya lere wana baza kobenga biso bacriminel économique parce que l'état na biso azaki na possibilité ya koteka biloko na biso na libanda bakoti devise na mboka et puis devise yango ezaki pour tous les besoins de la République. Devise ezaki bien moko déterminé bakosomba bakobimisa devise mpona kosomba baproduit ya santé bakobimisa devise mpona kosomba produits pharmaceutiques, disons, équipement hospitalier. Sa devise pour la matière sous on nécessaire mais les lots devises c'est comme l'osso ya pamba. Moi to bimisa l'osso d'amboka na biso alors que toi na terre moko fertile ko bimisa biso l'osso toza obligé zela papa toza obligé ko bimisa devise pour na kosomba loso toza obligé ko bimisa devise pour na kosomba mbisi alors que nyonso wana toana yango toana yango nyonso ezo sa mongo mata parce que toana production te yango na mongo ezo ko mata besoin ya devise comme ebele soutien moko normal ko soutenir devise na biso ezate yango na demande eza makasi mongo ezo mata papa dans le passé toza peut-être complice parce que basaki ko kanga biso tango wana boko mona que so il demande za makasi boko luka moya ko stabiliser bino moko awa mais lelo toza na contrôle à ta mon côté ya devise ozoga toza na contrôle à ta mon côté même banque centrale lokola zawana aza incapable de contrôler entrer na sortir à devise na mboka demande des êtres tellement makasi alors qu'on a rien pour produire ou pour soutenir devise matelas économie na mboka na biso yango na bozomo na toza na biso na contrôle te toza ka ba simple commerçant lokwa muto azoteka mbisi na azoteka fufu na ye osombi oteki so il demande des makasi bakambo emati so il demande des faible ekiti tozoloba soki nalobi yango le mosusu bokomona mutu mabe mpona komi nanga mutu akala ndenge nazomona tozomema mboko ezomemama ngai mama mokolo boye nakomona tozokende na liwa parce que mboka nini ezanga production po production soki ezali boza na matière première nyonso soki boteka yango na libanda le ekokota bozwi moi ce bâtiment ekoki soutenir économie ya mboka na bino mais tellement matière première moko te totekaka lisusu production normale oyo toproduisaka loso to nini oyo ekoki kolobaki devise ezala épargne pour des biens déterminés eza te nyonso tosombaka kaka na devise alors eza mawa mingi so mboka na ntango oyo omoni lopango ya papa na yo eza oyebwe par exemple okuti bamire komi ya kala makambo olobi na redonner na honorer mémoire à papa na ngai donc mboka eza ya biso nyonso ntango bomoni ke bao baza na mboka bazokoka te bino mpe boza libanda boya kosoutenir mpe mboka bokopesa mpe bamayele bokoya mpe na makanisi ya sika na basysteme ya sika oyo baninga baza komata nango biso mpe tomata tolonga na fulu oyo tokomi nango yango na biso moyen to contrôler économie ya mboka eza te moyen to contrôler mbongo eza te papa nga nazomone na to oyo lelo biso nyonso na Château Rouge tozomone na siko soki oye na dollar tozozwa yango na 118 na euro nde tolandaka yango par internet euro lelo tozozwa yango na 111 non problème. Factory Studio.